vraiment donc basango ya fait rigola na kati ya Johannesburg vraiment ça fait mal de comme ko ça passe na niveau sa kanate tena na analyse oyo plutôt mécano fungula na ba bracket nde ba en anglais to fungula ba parenthèse to kota na kati ya muzindo to yeba pourquoi problème nini oyo ezali kolanda fait rigola est-ce que ça va problème moko spirituel to ça va problème moko ya la benga ndenge nini eza problème spirituel ou bien eza ba problème moko ya administration ba problème moko ya bureau to eza ndenge nini pour c'est comme si fait rigola na ba artiste na biso surtout ya Congo na côté musique na loba c'est comme si fait rigola za combattre na ndenge ya osakana te c'est comme si bazo luka fait rigola penza donc ba diminuer ba kitisa ye pour année oyo année passée na année oyo vraiment mame et pas ya fait rigola au monde que non fait rigola vraiment ko canceller ko annuler ko canceller ba concert et que ça la passe vraiment au monde que non c'est comme si ça ne va pas vraiment débat lo ba que non atia na se ayoka na kulutu ne we ranson soit asenga we ranson pour bato ba que non we ranson ayibi ngenge ya fait rigola apesi yango héritier watanabe. Est-ce que c'est vrai que non yantsona comme na niveau na aloka mwana ne moka apambola mwana moko Jacob na ezauto ndenge nini pour vraiment total dans l'esprit bien total dans nos réseaux sociaux ndenge eningani ba réseaux sociaux eningani na ndenge ya kosakana te annuler bona boy Charles Tabu de l'autre côté na Marc kuna bakomi ko se café rigola. Donc c'est comme si ma cambe fait rigola et comme ko kita ezali vraiment ko kita alors to mekano ko kota na ndenge to meki ko sonde to meki ko benga bandi ko na biso mingi o baza sur le terrain na bureau ya fait rigola ba mekano ko expliquer biso mo muki problème nini eleki pour na moni internet ba komi problème ba billet ba komi no problème que non ça les a qui prêté mais tout ça ngana ko mekano ko expliquer bino avant to kota na bandeko oyo baza kuna pene premièrement to loba au moni mokili mobimba tout ça na problème de sécurité ce ko tali malamu problème États-Unis na Iran oyo est affecté ba pays belé so mona ko zaka boy et tout ça affecté alors peut-être la raison moko sécuritaire que non balingi te bato ba rassembler bato na biboke surtout na ba cité yango na peut-être l'une de raisons oyo que non bato baza ko ba que non ba postponer ba poussi date wana ya concert ya fait rigola pour sécurité peut-être na ko ba jobo mikolo oyo eza penza malamu te eza ndemo simba tika pe ndenga système makama ba Iran oyo another side de l'autre côté bato bazali koloba ke non je crois beaucoup na internet bato balobi ke non sur 1100 billets ya pamba oyo il fallait faire rigola ateka pour na concert ya lobby le 14 excusez le 14 mars awawa ça donne ça il y a 1100 personnes seulement 1100 personnes seulement oyo il fallait bakota na salwana alors selon article moto ti kotanga article on a confirmé biso ke non ezalaki seulement 330 billets vendus na kombo ya Weranson wana tokota je crois que ça les fort nous surtout tout ça là tokota la bino web o bateka ba ticket wana bonde ba website so combien de billets offerts rigola tekaki mais selon l'article on a lobby bien abi selon l'article o ba publié on a ba internet au monde que bon balbaki 330 billets nabi que non ils facile te cause la leader le quoi va faire rigola c'est pas tout le monde à ondolingayo c'est pas tout le monde à notelo libaya tabetelo maboko alors au monde que de l'autre côté kuna fait rigola lelo awa so hotel internet ba déjà divisé ba o ba sepeli ba o ba ki mawa mais bobo ça na te que non concert yango isa annulé te isa nde postpone c'est-à-dire ba changer yango date moko ultérieure donc lobby samedi donc ça la conférence de presse ya munene ba journaliste ni surtout ba kozala na présent pour ba ça ba motif nini le pourquoi concert ezali changer na date moko ultérieure OK non e koyeba na ka lobby date yango wana alors batu ni surtout o ba sombi ba ticket na ndenge bazali koloba ibubanga na bino te boza na bino calme boza na bino posé pour lobby
bakoyebisa bino nini nakosala na batike na bino, bakorembourse batike te, bakozongisela bato bambongo te, po concert balobi te keno concert ekobetama te, concert ekobetama. Soki babi bakozongisela bino bambongo, c'est que concert ekobetama lisusu te. Alors coup d'appel mosusu tozwi wana bato balobi ke non Denis Ferregola ayebaki ke concert ebetama nango te, andimaki asi déplacer na ba musicien na banana na mituna question moko, nani yango andimaka perte, nani yango andimaka perte. Donc c'est-à-dire bofana bino ka boye Ferregola pa ndima bebisa nika mbongo na ye pona ko mema ba musicien esengo kaka, atako to bi Ferregola te mutu pasala bongo producteur azoka mbongo na ye à faire déplacer ba équipe mobimba ya jet set. Ce n'est pas facile, mon cher. Bongo pe ataba mbongo atako bato zama mbongo yo bebisa, mais ko bebisa liboki ya bato mobondo ya bato ya modèle wana ezalaka te. Donc Ferregola ayeba kite ke no concert wana ekozala postpone, ekozala la date moko ultérieure. Tu comprendre? Alors donc bozongo peut-être normal pour oyebi ke no na minute oyo na bisabino ezana artiste moko te musicien moko te va battre record na makambo ya ko postpone, na makambo ko changer ba date, tout ça. Alors na nganda lobika za problème spirituel na ndenge ba pameke ko loba ke no te za problème administration bazokala malamu tena banani te za problème non, za problème wana te. So za problème ya ko loka ba kuzo ko accuser we ransom ke we ransom a loki Ferregola. Moi je andimi te ke koza la modèle wana bolo bateke no osoki bazwingenge ya Ferregola bakay ko pesa mo héritier watana be non. Za makambo yaka na producteur ayebite na we na Ferregola ayebite. Donc ibozongo toujours à l'amiable ndenge ni makambo zali ko lekela, mais boyo que l'artiste mawa po ba moment oyo talaka ka 3 semaines ezali accord arena pe zoena mupepe nango nebisa bino, accord arena zoena mupepe nango babie pe nanu esilite. Alors eza kosilisa confidence epai ya ba oyo nyonso tu bazali kolanda Ferregola. Donc eza penza confidence ezosila, mais te souhaiter bango toujours bonne chance. Peut-être babie oyo accord arena ekosila eta pe concert ekobetama. Tozalaka toujours négatif te tolobelaka artiste moko mabe tolobelaka misusu wana malamu. Voilà, bonne chance na bino bana jet set ya Ferregola, bonne chance na ba ono surtout bazalaka pene pona ko motiver ba artiste na biso. Alors bimo boko sala biso na bino tokutani na prochain épisode ya Tumba Tumba.